Original. Bonjour, bande kolanga, ndeko bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Maman Bijou lelo a nemeli bino recette ya pomme de terre mélangée na maki. Donc maman Bijou a pomme de terre na ye, akati kalongoli baposo, akati atokisi, atia ngo na nzungu, akati matungulu atie. Pomme de terre na wana matungulu etoki, nazui mai wana na sopi, nazeli mwa monto esili. Nazui maki nanga donc aya pomme de terre na d'autres babengi yango cartoffel aya nangai oyo na lingala to bengi yango na kombo ya maki nazui maki nangai na fasoli na mélanger yango na kati ya nzungu na tokisa ki pomme de terre nanga awa pomme de terre na matungulu etoki na sopi mai après nazeli esili mwa moto nazui pomme maki nanga na fasoli na tie nazui 5 maki ça dépend ya ndenge nini kolambela pomme de terre nanga na éviter ceux qui même combien de pommes de terre mais ezaki vraiment la moi mesure ya awa nazui 5 maki na fasoli na tie na baloli pomme de terre nanga wana basi batokisa mélanger na maki après na ekota yango awa donc pomme de terre c'est ça maki yango pomme de terre plus maki yango na sali yango omelette pomme de terre nanga yango ezotoka après tant on a sisi kotokisa pomme de terre nanga na maki nazui kikalungu nanga na tie mafuta huile na tie mafuta huile na kikalungu tant na tie mafuta huile na kikalungu nde nazui siko pomme de terre nanga na sopi na kati nazosala yango botwa moto ebela partout après nakobalola yango maman Bijou alingi bino mingi recette ya lelo ezali maki mélangé na pomme de terre en tout cas bon manqué te bo s'abonner na chaîne ya maman Bijou Bidor TV masolo ya sika ozala jamais d'ici obanda kozwa ba recette ya mindele obanda pe kozwa ba recette ya biso bato mundo en tout cas vraiment mbote nanga na famille nanga mobimba famille mosi mbote na ya nanga ya motema on a leba toujours manager nanga na kombo ya Yadirik mbote nanga lisusu na ba mama nyonso to ya bolingo mama Yvette Kunji, mama Yvette Okito, mama Nangai Viviane, mama Marceline, mama Jeannette, mama Kijabron, ma copine Maggie, ma copine Meje, en tout cas ma maman c'est tout la lingibino mingi, mama Chantal na colonne, mama Nanga Graciana quoi, lobi na lobaki na fraîche mama Graciana na katia quadrate. En tout cas, bisous et belé. La pesi bino mbote la linga bino mingi famille nanga mobinga en tout cas boza na kati ya motema. Mama Bijou asala makasi eloko apasi yango asala makasi siko kobalola maki nanga oyo na ti awa. Patata omoni eloko apasi ezalaki yango oyo wow maki nanga yango oyo na kozongisa oso na kati ya kikalungu et puis c'est fini maman Bijou alingi bino mingi bomoni maki mélangé na pomme de terre bozala dessus te bosabone na chaîne nanga nazala besoin ba 1 plus na bino na le 8 décembre tokokisa ata 1000 abonnés boutique na leza na Bandal donc Balari numéro 79 maman Bijou aza na page à boutique obetika Bidor non boutique Bidor et makape ba et me page nanga otala ba nouvelle arrivage ekotaka na kati
nde ba yebisa bino mwasi mosika ya mosala en tout cas mwasi fo ezalaka complet yango oyo fina na Belgique Fatou Boka maman Mado Spaghetti en tout cas on est vraiment ensemble papa Joujou na arène yebisa mama biloko asala bana yango nalingi bino mingi tala mo eza makasi mais nalingi biloko nazosala recette oyo nalakisa bandeko na bande basalaka pomme de terre mélangée na maki bomoni nde na baloli à la prochaine vidéo nalingi bino mingi bisous ya Derek na Suisse quoi Rita mwasi aya desi na biso moko na kati ya Suisse bisous